Bonjour, bonsoir, ezali susu KSDB. J'espère que tous abisso nyosu bien. Nzambe abateli biso. Biso pe toza bien ngolwa nzambe. Lelo na ye kolakisa biso surtout na mutu oyo aza na diabete. Ba système nini ezali pona ko mesurer sukali. Poti lelo toyebi ke ko mesurer sukali eza na misapi. Mais eza na ba système susu mais eza pe ya sikate eza dan ya kala. Ya kumesire sukali sans kotuba batonga na misapi. Eza na système o peut-être si bomona ki on déjà pe ba publicité zozala awa na télévision na Allemagne ne ebite na ba pays mususu mais je crois que en Europe awa na Amérique eza déjà ta mususu biso na Afrique penza na noté mais bon mona keza na des systèmes bazola sans télévision mais moko eza penza donc mingi na ba publicité mingi na télévision ezali oyo ya système oyo ya freestyle libre ne biso bozo mona ngo bien pour na ni na tia na caméra et mona na mwa mukie ezali oyo ya système oyo ya freestyle libre appareil eza sensor ya kotia na loboko auto ya gauche to na droite yango emezikaka sucre 24 heures sur 24 heures donc eza nécessaire que o tiaka otuba batonga na misapi pour mesike na misapi yango siko système oyo na ko présenter onde nini fonctionnaka bon eza mbala liboso te ngai moko sina utilisant onda mbala ebele o ezali numéro 3 babenga ngo freestyle libre 3 o ezali 3 combat ya pareil oyo sina lata déjà 1 sina lata PD 3 pe sina lata ngo déjà mais sikoyo na lata kaka po na bino bato bolandaka ngai nasala sikoyo test po système oyo ezali pona 14 jours donc 14 jours naza na sucre ekolakisanga sucre na nga eza na lali donc nyonso ya na lamuki makambo nyonso nosala sucre na nga ezali awa na mémoire oyo sikoyo na olata yango 14 jours mpona sala kaka test ya biloko kolia na kolakisa bino sikoyo nio ndenge bando okende protocole donc na olata yango lelo donc ti après 14 jours na longoli mais na bando olakisa pe ke so na le eloko par exemple loso ndeni suka nange mataki ndenge nini suka nanga après ekitaki na après 2 heures du temps après 3 heures du temps nyonso donc na olakisa biso po toyeba babiloko nini tokoki kolia oyo tokoki koevite oyo tokoki kodimine mwa mokie po à travers appareil oyo donc appareil oyo eza sensor mais eza pe na appareil nango ezali oyo donc babenga yango awa na Dutch awa na Allemagne babenga yango scanner donc ce scan okoki pe koutiliser yango na portable mais ndenge nazoutiliser déjà portable mpona sala déjà filmage donc naza na app ya oyo eza na portable na ngai pour son chaque fois natiliza kaka na portable na ngai donc ezali ke okoki koutiliser 14 jours utiliser kaka oyo après 14 jours okoki utiliser na portable donc nyonso mibale moye te mais na freestyle numéro 2 ezalaki possible donc directement utiliser oyo utiliser pe na portable à part ça peut bien nango ezali ke soki ndeti papa oto mwana moto aza na problème ya sucre bapapa mpe bakoki kosala koresiste na nini oyo na app donc na programme ya nini oyo ya compagnie oyo donc okolanda pe ndenge nini ya mwana aza na classe mais yo mama oza nango na portable ozoyeba ke otala chaque fois sukali ezali mpe bamisu bazalaka eta mosu mama moto oto papa baza na problème ya sucre bana sikoyo so dana baza bakoli batiaka ngo mpe batiaka programme ngo mpe na baportable bango bazolanda pe ndenge nini sucre mama oto ya papa ezali omoni donc eza na système moko ya kofacilité mingi bato baza na problème ya sucre donc eza pe na système ke ya kotia alarme ezali ke eza wana ke po soki sukali donc okoki kotia ndelo otie ndeti olobi ke par exemple sukali ezati maximum 180 soki suki ekomi koleka 180 otolingi ekoma na 180 ekobeta déjà alarme ebeti alarme mpo oyeba keda te attention sukali na yo elingi eleka dayo olingi okoma 180 à part ça sur un système mususu na kati ya kotia pe mesure sukali ke na C soko tiaki par exemple na C limite na C ezali 70 donc soko ninge koma pe na 70 ekolakisa yo pe ke ekobeta pe alarme sukali na ezoke na C ya 70 pour aussi prévenir déjà donc moi c'est un système donc eza très bien pour na ko aider penza bato baza na problème ya sucre
bon eza na ba système ebele par ça eza na ba signal pe ya ba flèche chaque fois so la sukali e wala so pe na flèche eza ya likolo eza ya boya ko mo tenga momukie oto eza ya mwa tout droit otezo kitana mwandeti na se otenga moto ya kitana se donc elingo la chaque fois que suka na yo ndeti par exemple elasinga na appareil to batke 180 mais na pembe na 180 etie flèche siko 180 siko direction tozo kena suka nanga donc à travers ya flèche wana oyeba ke suka nanga ke siko na direction ta mususu ekokita otota mususu ekumata to ezakaka ekokita pa malembe oto ekumata rapide yango moni ke eza bien pona ko si prévenir pona ko éviter surtout ndeti sukali hypoglycémie te to benga ka sukali kokita na se pona appareil yo siko eloko eza nécessaire ke eza liboso kozana appareil yo na sensor auto pe na portable na ba o bazaske ezali kaka pona bato oyo bazalaka na traitement intensif donc nous la sake azana insuline donc minimum par jour abetaka 4 fois tonga so beta 4 fois tonga par jour donc oza déjà na droit ya kozala na système oyo soki olingi bamisu babatene na continue ka kotuba na misapi mais so olingi o faciliter moi mukie donc vie eza na système oyo yango ke système oyo eza donde na lobi ke pona mutu aza na traitement intensif il faut kende et pas docteur ko ba traitaka yo docteur traitaka yo otunie pona appareil yo pona mutu aza na problème ya diabète ekokute eloko te ekute ofuta eloko te donc ezake ok eloko ya nécessaire ke oza minimum 4 fois par jour obetaka tonga ya insuline sikozo obeta 4 fois par jour tonga insuline ok pas docteur oyebisi ke oza na problème ya olingi ke oza na appareil oyo soki tiko docteur akomlo ordonnance mais bautino liboso sana mwa cours moko ezanoka ata mosusu ya 2 jours to 3 jours ya koyebaka ndenge na appareil yango efonctionnaka mponga sikoyo nazosplikaka mwa likolo mais soki osali mwa cours wana mwa moke apart seza baformulaire ya koremplir bayeba ndenge nini situation ya sukali ezokende mais ezele mo facile donc Krankenkasse presque ba Krankenkasse nyonso en Allemagne bafuta kango donc pona yo ezelo kote donc lo ezaka keso docteur apeso déjà nini ordonnance apeso ordonnance yo suko ordonnance wana otinda on suko ordonnance okena na pharmacie te wana eza ordonnance tali pharmacie te donc ordonnance wana so docteur apesi yo ozid ordonnance wana donc docteur to apeso tuni ba ko peso na enveloppe déjà eza da na adresse ya compagnie oyo bengo Ebert na compagnie oyo ozid suko fotinda ordonnance na yo na compagnie oyo siko compagnie oyo bakokota siko na contact na Krankenkasse na yo na assurance na yo donc nazofana le ma Krankenkasse donc assurance na yo bakokota siko na contact na assurance na yo siko soki assurance apesi d'accord apesi fait vert wana sikoyo compagnie oyo bakotindelo sikoyo bapareil directement na ndako siko tango bapareil ekokoma yo siko fosala rendez-vous na badocteur no bisiko batretaka yo po kene kuno kono balakisa yo ndenge nini okoki kolata appareil yango yo moko pe baparement nécessaire nécessaire po osala po ozana po efonctionner pe bien oyeba pe ke eloko nini ngolasa eloko nini mais eza difficulté donc biso topesa bato bakuru po bayeba donc soki bapesi yo donc topesi motu ndeti ordonnance onga na komi ordonnance mais docteur faut signer mpo nga naza na droit kosigner ordonnance te mais nakokoma ordonnance docteur soki asigner soki ozwi bapareil batindeli yango na osala sikoyo rendez-vous oyo apa na nganga sikoyo na kolakisa yo donc na ozwa pena temps ata mosusu 1 heure du temps mpona kaka kolakisa yo ndenge nini système na olaso mpe ndeni balataka mais lelo na olata na otia na portable te pona na portable ezali eza eloko peza nécessaire faut ko résister na compagnie oyo po baza danda banini ba identité no makambo nyonso po yebi ke mbala sima eloko eza nécessaire chaque fois il faut zala na banini alcool soko za na ba papier oya mikie alcool ba benga alcool pad soko za na ngo problème ezati soko za na mpete ko komaka alcool ya normal oya désinfection osombi pona ko desinfecter esika wana pona nini ko oza kinde to pakulaka ba crème na nzoto poko lona na libusu ba crème wana so mo pe na ba o surtout na ba mibale oyebi ki oza na ba poil ebele eza bien ta mususu ko diminuer ba poil esika olingi ko lata appareil yango siko lelo ngai na ko lata pona biso na kosala test ya biloko na biso surtout ba biloko na biso kolia
Pourtant totangisaka ba programme totangisaka eza na ba ya biloko kolia eza ba pena biloko na biso te ba africain toliaka baloso ko eza nango mais ba biloko ndeti otandeti bambala suka manioko ba nyami na biso toliaka ba ndunda biso ba nini toliaka nyonso wana eza te otoma kemba eza te na programme oyo totiliza awa na Allemagne ya mwana sikoyo nga na lata yango soki na posa na lati yango pona sala tese biloko na biso soki ke omoni ke oza na posa ke nasala tese eloko moko kolia okomeli ngai komela nga kaka na chaîne na ngai ya YouTube koma KSDB meka nanu kolia eloko songolo totande nini makila sukale emata na makila pe après soki okita to ndenge nini na temps pe ya stress surtout na stress oza na stress donc sukale mataka yango stress eza bien ke faut ko éviter stress pour matsaka sukale makasi otope soko oza na fièvre otozolala bien te donc sukale pe mataka mwa emataka pe na nzoto yango na sikoyo nga na ko appliquer appareil oyo poto mona après pe ndeni basala donc nazwi papier na ngai ya alcool donc eloko eza nécessaire oponi loboko oyo eza nango ke olingi ko appliquer papier nini oyo appareil siko nga na kopona na nga otona loboko à droite otona loboko à droite ya gauche eza problème te donc chaque fois na moto aza nango chaque eza bien ke o change te moko tina gauche et moko tina droite eza problème te so siko problème donc il faut otiango awa na loboko soko lingo tie boye na moto akokaka ototie bo loboko boye soko moni okoka te otie loboko boye donc na boye tamso koza ke facile pona to mona liboso nano olongoli nano o désinfecter awa o désinfecter nyonso boye sikoyo tika yango ekauka donc faut se dépendre tant que ekauka okosala ngo pe deux fois otike ekauki si masusu olongoli susu eza problème te sikona tant oyo ozozela okauka soki ofungoli sikoyo pake oyo eza na sensor sina fungoli dia sensor ezali yango oyo eza na manual indication eza très facile donc eza très facile yo moko o appliquer yango na ndako yonke mbala liboso to oye pa docteur biso to latisi yo mbala mibale yo moko olatisa donc chaque fois tant obando ozwa oyo mbala liboso donc ozwa deux paquets oyo scanner na oyo eza na sensor na kati mais la deuxième nino ordonnance obando ozwa kaka ba oyo kaka ba sensor kaka oyo obando ozwa pona 3 mois tant pona une année déjà complet déjà oza nango siko na papier oyo bakoma eza na formation bakoma mais balakisa peke ndenge nini okoki kolata yango batia ba numéro 1 numéro 2 ekenda tina numéro 6 donc eza nango facile et yo ka liboso ezali ke opona liboso loboko nini oza nango posa olata oui après deuxième ezali ke oponi esika au premier ezali ke oponi esika na video ezomona na bien te oponi liboso loboko et deuxième fois deuxième ezali ke il faut otia alcool ndenga na tie dana alcool na désinfecter awa ozeli yango tita ngukauka troisième ezali ke ofungoli sikoyo scanner oyo pardon scanner te sensor ofungoli otieka bo fungoli bakango makasi ofungoli yango siko na kati ezali na tonga metem siko komona tonga eza na kati mais tonga eotika na kati nzoto na te tonga eza kaka wana po aider ke ko appliquer yango tant ko appliquer yango tonga etika la na kati donc eza ndenge wana sikoyo esika nanga ekauki na tombola mwa elanini blues likolo ekauki siko ozwi otieka boye eza facile omonde na tie boye eza na eloko ya blé siko so na fini eloka blé yo siko mona fini te poso te banda so na tie boye elo pardon ya blé ya jaune omonde na tie talaka na ninyo na beti boye ekiti siko ya jaune ezomona na susu te boki pendenge beti otie mwa makelele sikoyo tale eloko ya salama esala pasite senso etika na loboko na ngai etika so na loboko na ngai siko oyo okokobwaka na yo mais eza nécessaire nini kifinuku nango il faut obomba pona nini mbala ekoza keta msusu esali des jours après des jours osala te surtout na bato bazwa kongo déjà donc okoko réclamer directement na compagnie oyo ba otuna numéro awa ezali numéro batia ba code ya sensor oyo si oso pesi ba code ba yebike eza sensor nini ba otindela yo mususu
siko tango tie il faut simba ona bona loboko na pembeni awa eza na colle. Eza na colle ofineka o fixer colle nango. Omon ezali siko nde na lati boye 14 jours et olaksanga omon eza mukie eza mukie surtout na été okota na été nde toza na été boye na bato balati so lati ke t-shirt to lati nini ya maboko mikuse boye omona pe batebele ke bazotambola na eloko oyo donc ezali ke mutu aza na problème ya diabète ya sucre. Donc eza facile pour oyeba siko na été oyo ezali système mususu mais eza na système pe mususu un jour tamsusu na olata ngo pe sima sikoyo ozwi appareil na yo oyo ofongoli toza siko na fongoli appareil bon na video tamsusu ezomona na bien te liboso eufotia date si dana salaki nyonso déjà pour ezwa biso tamula ete na video otie date otie pe langue eza na langue na allemand eza na français eza pe na langue susu hollandais eza dans na 3 langues siko nga na tie na allemand tie awa na do tie sima ok siko eza na système awa po ekomona siko bien te bakomi awa sikoyo sensor ya sika siko ok ofini bisika sensor ya sika osiko il faut oskenango mbala moko oyoki epesi son siko epesi ngai 60 minutes ekomi 60 minutes donc da 60 minutes eobanda sikoyo kofonctionner eobanda sikoyo kosala donc après 60 minutes ekolakisanga automatique suka naza na nzoto siko donc oskene ezaka mbala moko na ebandeli oskene lisusu te mena oyo baza na numéro D nde sikoyo esengaka faut skene minimum par jour 7 fois oskenango mais sikoyo eloko toyeba na mutu nyonso aza na numéro D ya pareil oyo ya système oyo numéro D bazolongola yango déjà nyonso ezala susu te donc numéro D ezosila. Donc yango docteur soka apesi yo ordonnance oza susu ya oya numéro D te et oza siko ya numéro 3 pour numéro D nyonso elongoli liboso yaki numéro 1 c'est sili da balongoli yango da nyonso na marché siko numéro D ezolonga pe da na marché no malembe ngaku naza nango awa numéro D na ndaku pona lingala la ta on peut pona za pe na nini nyonso na programme nyonso sikomoni etikali 59 minutes donc bando kitaka ndambu à part ça appareil bando yebisanga pe awa na likole bando koma ba jour ni na tika nango po nini oyo esila valeur. Donc après 14 jours eloko ezana siko bokoto na ndenda ko kolongola ngo eza facile donc ozwi kaka musapinoka linzaka otie bobendi elongwe nango eza no problème te au monde eza problème eza donc facile très facile pour na koyeba so pour linte ke mutu ayeba ke olata appareil donc olata nde to ata na etinde olati boye e omona nango te ke olata appareil mais eza na normal mutu ayebi net ba mingi bayebi na bango pe yango te siko appareil yango eza susu na awa na nino na carton oya munene bisika scanner ezali eza pe na ba information nyonso bakomi awa na nina komba compagnie eza nyonso awa na kati à part ça eza pe na nini nango ya ko charger nde to charge kaka ba portable na biso nde to saka ba système ko charger na ba portable yango wana omoni za na singa nango à part ça okokuti on pas travers ordinateur okitisi ba nini oyo ba information nyonso donc net ya 3 mois passé siko chaque fois soko ke pas docteur il faut même à chaque fois pareil na yo oto so na appareil te otia na portable otia ni na portable il faut ma portable na yo. Tant qu'on pas docteur on pesi bon on pesi docteur donc biso ba portable na yo to bandota la sikoyo ndenge nini suka na yo ezalaki pendant na 3 mois passés donc il y a 3 mois passés donc 90 jours donc ezali ya 7 jours et comme na 4 ezali 7 jours 14 jours 30 jours 90 jours donc ce sont là sur 30 jours ndenge ezalaki après 30 jours 90 jours ndenge ezalaki suka na yo échanger ou échanger donc nyonso eza ayomo pour mona ke ndenge nini ozoko évoluer na suka na yo donc eza très facile donc eza eloko moko donc bien surtout so e comme na bamboka na biso e ko aider batebele e ko aider pe batebele parce que à travers eux donc yozo mona pe évolution ya suka na ndezo kende à part ça awa pe bandola so à travers appareil relaxa yo après près suka na yo oya 3 mois pendant 3 mois ndenge nini suka na yo ekangamaki na makila o babenga ngo donc ABA1C awa na nino na Allemagne donc suka donc babenga ngo mémoire ya 3 mois pendant 3 mois donc e relaxa yo combien aux anonga près
ozomona donc oza direct na suka donc chaque 5 minutes oza na suka ozomona directement nde ekokei soki sikoyo na posa namona suka na ngai nafini kaka bouton oyo ezali awa sikoyo natiki na 57 minutes nafini kaka bouton oyo ezali awa ya jaune so nafini mba moko ekopela epesi ngai résultat suka na ngai tokotala da 1 heure du temps suka na ngai soki ekoma ndenge nini soki ekolakisa nde nini lelo nazalaki na journée moko ya très stress ya mingi surtout na ntongo na nalamukaka nasi prépare nake mosala oyo na prépare mwana ok nakende otika na bakindergarten awa biso totika nde tobenga awa na Allemagne eza facile te omona mpenake stress noke soki oleba nani oleba nini bani tobenga baresin Traube au moins les suka ekomata likolo na olasa da 1 heure du temps na olasa bino nde suka nanga eta suka nanga ezali au revoir nzambe apambola biso nyonso ciao